Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bien surtout ba bolinga ota mama Eliani, tu n'appelles si bien mbote mingi ma vie. Puis pourquoi wazima? Eh, bon, est-ce que vous allez bien? Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce. Moi biso bana nzambe, tokima na sia makolo ya Yesu, tozalaka na kimia. Nazanga ya kolia, nazanga ya kolata, nazanga ya komela, me kimia ka na kati ya motema parce que nga na simbama. Esina ye kama na kombo ya bomoi kombo na Yesu nanga obele yo nkolo obele yo Yesu. J'espère que vous allez bien. Faites-moi savoir si vous allez bien. Bon, qu'il y a des commentaires, bon, comme la communauté, n'engagez pas message pour cela, la bino, pour la bino to sola kaka na ba commentaire. Napesi bino merci mingi na bino surtout pour participer qui na émission ya dimanche na live ya dimanche. Live na biso ya dimanche to solo la ki est-ce que libala ya bana ekufaka to ekufaka te. Yango nde to solo la ki dimanche, maso na biso ya dimanche ezalaki wana. Merci bato ba participer ki ebele, bato ba pesa ba expérience na bango na pesi ba mbote mingi ba bizu mingi na yari fini ngandu po ye penza apesa ki penza détail ya vie na ye. Nde nalobaka ke na émission compagnie pour le mariage, c'est du vrai, c'est du vécu. Eza makambo oyo ezaka ya solo komelaka bato bomesana ke soki tobandi kosala émission bato mosusu bazobenganga après babi mama ile ya nitu nazoki te ya koparticipe te yango na bengi mpo tosala so émission biso mibale. Alors lelo nayembeli bino mama Karine, naza na mama Karine, naza na ligne awa deja tosololi na ye. Mama Karine angaki aexplike bino expérience na ye na libala na ye ndenge akota na kati ya ndako ya libala ne na mobali, libala ebandaki ndenge nini, libala wana akutaki bana bazalaki na kati ya libala parce que akutaki mobali azalaki divorcé. Akopesa biso histoire na ye ndenge akutaki mobali azalaki divorcé na bakalvaire oyo amonaki par rapport ya bana ya mobali na ye ndenge bazalaki na ex ya mobali na ye, ye moko aobetela bino na monoko na ye. Bolanda mama Karine nazokotisa en ligne. Bonjour mama Karine. Bonjour, maman Ninitu. Bonjour, maman. Nga nayebi ke yo oza bien. En tout cas, oza déjà en ligne, hein? Oza en ligne na sali émission par rapport à demande na yo. Olobaki oza na posa kosola na bato batalaka émission pour le mariage. Alors, okine na sali introduction na nga na tiki mo lobi pa na yo oso na bandeko bazo ko loba mo makasi po bakoka koyoka o malamu. Merci, maman Ninitu. Na ndeko pesinga ma parole. Donc, ndenge na koyi koloba maman Ninitu. Nalandaki interview na yo dimanche. Nalandaki ya émission na yo. Ezalaki libala oyo ebote ekufaka to ekufaka te. Yango wana. Mais napesi bandeko nyonso oyo mbote oyo baza na lino bazolanda ngai na ye mama Ninitu atuka napesi bango mama mbote nazosola na kombo na Yesu. Libala oyo eboti mama Ninitu na bandeko bazolanda biso si ekufaka. Ekufaka. Soko otie nzambe liboso ya couple na yo. Nzambe alobi tout est possible à celui qui croit. Nga na ye na poto mama Ninitu kombo na Karine. Na ye na poto ndenge mutu nyonso ayaka koluka. Mama na matindanga na poto. Na sama bolongo na se koyoka yokaka ya bato. Mibali ya poto boy, mibali ya poto boy. Mama Eliani, mibali ya poto baza aventurier te. Soko okuteni na oya yo en tout cas mama okozwa penza. Aventurier baza partout. Partout monde entier aventurier baza. Baza na poto te. Mama Eliani nazwaki tana nga ndenge mwasi nyonso anibombaka bolenge na ye. Nzambe apepesi ngai musungi. Musungi na ye kokutana na ye. Azalaki pe na bale passé na ye mama Eliani Ninitu. Asololaki na nga ndenge mobali nyonso soka akutani na mwasi. Tozanga bale passé na biso te. Mutu quelconque na utaki na le passé na ngezalaki bo oya nga pe ezalaki bo toye tosangani. Tokutani na mobali. Mais mobali mama Eliani Ninitu pasi na mawa. Yango basi ya poto biso pena ntuka to miti ya poto te. Toza babantu. Ozomona. Toza babantu toza mindele te toza mindele te. Quelque soit mono yo botami awa. Quelque soit yo boya. Pona yo te lakisa ke oza bantu. Mama Eliani nazwa tana nga na yoka mobali tovanda. Mobali ya singa na ngwa mabala nga 4. Angati na lobi ya papa merci na mama moboti. Moboti nyonso akolinga mwana ya muninga na ye oyo amoni epembeni. Atuka na lingaki mobali na tala kite ko ba na 4 au boino. Ngapela zaki na oya ngani bale. Moko na ponga na zana ngangolese. Moko atikala na pays. Moko na zana ye awa. Atuka mobali na pena tuka linga inga makasi mama ile na linga kinga vraiment. Aye ko jila ndako. Kwa mesana bana
na ina vie ya ba da HLMT ayo sulanga nda kwa privé oui avec lo bilanga Karine alingeli yote oza na vie ya ba foyer sinon tenga na perdre na zuko mama mwasi na di papa problème ezate na suite na ngana zo kaeka tout le temps Karine azolo kapena mobali vraiment ngana tout papa moi si on veut la boyo vraiment papa na est-ce que ça na dikamuso boyo te mapona ko tala yo nyoso mapona ko tala yo boza na ba qualité nyoso oh baso ya kimia pena ba lukaka oui ndakuna pense ki pena mama na ngana ebe kutukia msumu kumbala na sida et puis ti on moi tazo ko sanenga nga pas na sida te yebo ta seki ya di non mama Karina na sida te kande mo na expliquer wana boko yoka zinga ya sijo wana na bengele le mama ya ni OK mpagi a rencontré ngai bavandi na mwana mwasi wana ça fait 15 ans oui na 15 ans wana mwana banga liboso aza na âge ya 16 ans OK pardon 14 ans pardon baboti na ye bana misato mais oyo mwana mwasi abandaki kosala ye non ata ndeko na nga mameliani nitu tokosela ata basemeki to basemeki soali bokeselaka sola pipi te non babi eza nzela nini esila ya solo te babi azela nini oyo wana liboka batutela pipile esila ya solo te mais soko kuna pele basemeki ya malamu en tout cas moto nyonso kolinga te banyokola ye ndeko banyokola ye mama basingela ye mama ou papa mais mwasi wana donc oyo nangolobake mwasi mongala mpenza da bolimbisa ngai na fini na nga likolo te mais mwasi na mobali ayesinanga bazalaki soit soki mongala soki ekolo moko ya kote wana bon mobali aza ekolo nini mobali ala moto abandundu azosakata d'accord ala moto abandundu aza congolaise mais oyo mobali wana vivant na mwana mwasi wana donc ya koloba kutu te bakutani na osamana bakutana wana na tokutani te bakutani na mwasi wana basali foye na bango bazalaki na ndako ya privé balongwe basombi ndako mobali bino ngana oza nanga chef d'entreprise ambongo ngana ganya premier basomba ndako nanga basomba ndako maneliani nita basomba ndako bakenda bakota ekomi dernier mwana mwasi akomi kochange bacaractère te ka basa poto ndenge oyo bakotisaka na même poubelle onga mwasi apoto basa poto boye akoti na rythme wana mobali aloba boyeboye te kofinga bandeka mobali kofinga bokilo oyo aboteli ye mobali abandi ebana linzaka ntina suki ozana eloko te linzaka ntina suki soki afinga mpe na nini oyo alors afingi nyonso mameliene afingi nyonso mama na ngai na nini oyo mpe moko te afingaki mpe na nyonso ye kosalama ndenge wana mobali aloba te ekomi kaka ofo divorce mama po tosombi ndako divorce yango ya ndenge nini matoyokanaki na yo boye te nga na tanaka na vi na ngai mwasi nga na kobota na ebandi ye wana tina lilita na ngai tina mokolo na ngai ya suka na kobota de gauche droite te po okomi boye akomi meme nakutu na baoyo beleve mobali alakisaka na misala mobali aloba te famille sokoli maboko ndeko na biso biso tosokoli maboko mpona mwasi mokolo ndeko boya ye yo nde okomi ndeko na biso biso totiki na biso mpo mwasi toloba te tosala boye te mwasi aye kozwa décision badivorce mobali alobi tokodivorce pourkui bana baza na kati ekomi ya babrutalement ekomi ya kobunda mobali soki alali kaka pongi ondenge alaka mwa sieste mobali akuti mosala mwa sieste kia mbeli na nzoto kia na lokolo mama nelson lakso mokolo bakeza tosala kaka émission oyo ezalaki ya cuisine okoya na ndako mobali nanga kozwa parole akoloba bato bakomona ndelongo na nga oinvite nga quand même bona osa émission cuisine epa na yo na koinvite oyo vraimen bameliana okoya d'accord merci mobali abi mama natie na selimbisanga ke ntina la polise ake kofunda alobi bino kolobake soki mobali abeti mwasi eza agressive siko oyo mwasi azosala ngai eza nini bapolisi bayekisi papa soko olingi tokanga eponde ya posi tomoni bapresse nyonso na ndenge alotya bagilet na nzoto tokanga mobali mpe lokola aza mobali moko kimia ayoki na mawa ya bana na ye ati soki otie na kasho na bana ezala kaka pasi mobali atiki mais mwasi atikaki te bakomisi na tribunal ndenge sukari ya mwasi fanda pesa ndenge ala bana balwa mboko yo mama mutakendaka na bana bapeka ndako mama bapesi ya pourcentage na ye ebele mwasi mobali bapesi ya moke me ndenge akendaki nde mwana mobali mpe esali akepa ya leki na ya mobali ake kovanda ngai mpe ndenge ezalaka mwa fete oke na bandeko na ngai ndenge ezalaka tovandi ye mpe mpapa yango mpe
tanga moninga pe ndenge zaka connaissance kaka tena bisokalo mo onde kona biso awusi Luanda Nikolo mama ndende sole beta mabake sole beta ngala sama tunangalo bi kuya ngala seki makolo ngala seka ndo mapesi ya note libale za partout ona mwana mbali di mama ndena moyo kama tukanga na Afrika yote nimero ya telefone na moja bandeko nayo na yeta ndeko nayo na hivi kisona nzino na ukota na familia bien c'était ma soeur qui était mwana mobile en tout cas ume na kite mama ndiani baba toa mo kapela dipa kuna point la lipongi azulinga ta privé lo bana limba kuna point la lipongi azulinga ta privé na kuvanda mwana mwasi wale sika ya kenda kiyo kama ndani yoka lokito akomi koloka na nungu mobali na kuna tu ukabona ki wale koloba ile kote soka kaya koma clochard mwasi moko abimisi mikolo mona ye mama na yesu soko kotale desef ayo kinde wana kongucha matatu kopena mobali makamninga nazoyoka ngala kina zongela yo tozo mobali bi no mama sikanga ba makara wana onye kolinga ya mingo nilisinga kwambele fanga na singo pardon mais bande ko na pardon même ko finga papo ya sanga na ko oya sali ke ngana yo to kutana otali yango te mama sala vina yo ngapela yo sala vina ngai mais yo lobaki na ngai soko koti bana na yo mo soko koti no bana yo no ko zale tsani bela no mala lobaki ya ma parole na yo ko kisaki yango te ko kisaki yango te oye milienga sina niveau ke na meme na pala misalo ya ngai ko parvenir ko pimana bango mais ozamu sina ko tsona na catégorie tanga yo koloka bongo balinga pasali na makambo balingai to changer penda ko po balinga lo bamona yema mikeni kina mesala bandaka HLM ti abi na ngala na to komela ndako na shino so ndako mais to sala projet to so baso ndako mama le pesa ikipele kesi mama le na koma na ko yela ngati na ndako soki no bali mwa apesa mboka basali matière apesa ngo le 15 so le 15 le ko mikale 18 3 jours kaka o ezaki salika mwa retard et fois akoya wana kosuka na se wana makelele mbongo ngata na pesio mama ngana to fila na rabote eloko zo loko zongo te okata na kutu bambeli na simba yote ebongo loko ni ozo ko bukalo na kata ndako na mabanga mwasa na ngana kwa kula na zengo sibana kuna ta calculer yote mwasa simba nzela akenda nenge na bana bakoma ba ushaki fakasi ko yapa na ngai bana lokwa na mamu kangisu kimameli yali bana soki ba ye na bongi bana biloba abapeka basi na bongi bana bilongi bana leba kozonga ayazande bana toto babomba bana ba ompeto so za sina ba oloba pe mele bana ba kozonga pena en tout cas na mama la femme de papa elle est magnifique elle est très belle mama j'ai to ça na mi femme kolo mona kete la pikola on va la pikola pesa et puis que l'histoire abi ba ko ba yemo ba yo ki ba seme ki ba zo ku mi sabatu na ni camarade na ye moko mama ndela me asa bana ko benga mobali na ngalo bi papa na yo ki sango zu mwa singa kuna mona ye me camarade na ye vraiment apesa ye kutu konte mama ko boma camarade ye mwasi wana camarade ya ye mwasi wana apesa si wana console si wana yo kati mais kanga yo ki na ma o mbale ba neko ngeba do sama ya miso ki le mona ki na ba camarade bale bali poko zo sa le loko yo tika eloko ni ba bongisa kate mais mwasa mi mona eka ke yende mami wata loja camarade ne wana ben sa biso na mobile na kata ndako akenda mona ba mama simba mobile yo camarade ye mwasi wana ex wana camarade ye mwasi dala mokili soko zaka mabe mameli yango kozaka mabe soko zapeka malamu même na sala mabelo ekoganga ozomona la voix de tout c'est la voix de Dieu ozomona camarade ne wana yambanga très bien tosolola et si la telobi na wapenge camarade abi mama yo bazuli yo mwasi na yo pe bongama mais na diki na biso basi ekomaka mwa trop tard un peu ozomona mama na conseillaka yo tika mais soko moyo yo mwa mobali yo mwasi akinisi yo kutu oza mokolo na ye kutu ozomona asokondili yo mobali soko omoni mobali ko oboso na mobali na yo basala badiskiti wana mobali nanga pa ye ayebisa ngai mama navanda kimia mobali nakanenga ndenge kaka alobaka na parole na ye Gloria naza mobali oyo aventurier te maloba na ngai nasalaka yango mpe nakokisaka yango to naza femme de parole na ndeka mobali nanga bandeki koloba ozomona
mameli en tout cas naza à l'aise et mosu nzambe soki apesanga mobali oyo mosu abota te na bana bakita mobali oyo abotisa ye na ye kwasaka na bapatiki ngai mais nakopesaka conseil na bato bazalaka ke omobali adivorsa ere mosusu non kotaka banégativité na vie na yo soki mono te banégativité esika mpe moyini pa yaka esika mpe monguna mpe akotaka banete ya minitu ngai ndenge nasaki mabolongo na se na ngai na mikaraki nzoto na ngai nakati nzambe basango nazoka na poto mibali basakazelaka basi nzambe ezaelanga ndenge wana te mais leo mobali ayaki kolinga nga natuni nzambe ngadi nzambe bana 4 nzoka nazongekaka na bible ngabi nakota kaka maloba na nzambe ekokokisama ozomona epai ya yesu nzambe akosaka te akopesaka mobali bana 10 metaka nzambe alobikata kuti mobali akoti bana 10 gloria mama karine ngai oyo napesi yo ye oza na shwa te mameli anokozwa ye don ndenga mpe karine oyo naoloba naza exemplaire don libali oyo ekoti ko mameli ali ekufaka ekufaka mpena mameli ali mingi mpo nazaki dernière émission osalaki ya dimanche moninga moko alobaki ke ngai so mobali na ngaki etala bana surtout na akompagnaka ye ma chérie eza nango bien mais tia nzambe liboso na yo okoki mpe kozala te aosala na aventure te tia nde nzambe liboso mpona akendaka mosala ozalaka na ye te ozomona lero akendaka ye mosu na te sokosa voiture ozalaka na ye te ma chérie mobali soki ada trompe ya kotombe mais yo tiaka nzambe liboso na yo tout te erepasse malamu yango na ngai alobaka mameli donc sikoyo kokoyebisa bandeko oyo baotala biso ke mobali na yo azongela su mwasi wana ata mokolo moko te malgré bana bazali azongela ye te ezalaki kutu ere mosusu omona ye mosusu azobenga mobali aduka ayambaki esusu te mpona bamenasa bandaki koyela biso akende boye azonga boye mobali alobi nononono natikelaki oyo lesale mwasi oyo jamais apekisamaki nasololaka na yo avandi na bantu aoyo mosusu alali nga nalali na kanape yo obengi nga na yambi yo mais mwasi oyo jamais atikala koloba kende basosola kosolana mabana te mais ye asalaka yango te tina fixe ndako mameli ya nabengaka mwana mwasi wana mpona oloba mpona molali kutalisa yeke ate obengi na fixe oza deja linzanza osomona oza deja linzanza bakoma koluka oza mwasi akakisi nga alobi kisi na nga ndeza jésus christ de nazareth esalaka ngai bien soki moto akoloba nango oza mwasi akakisi nga adi nzambo nasalaka bolongo na se nzokaka apesaka eyano c'est ça ozomona na exacte na ndenge wana donc histoire vrai ya kosude te oyo esalami na nga moko mameli yale donc na mobali na obwana bino kimia boboti bana bone boboti bana bone tokomina bana mibale na apeso na zemi wow voilà ok d'accord tokosile bana mibale mosusu mpe aza na nzela azoya esika yakendaki aza na ye mpe reste ye kuna akenda abala to abala te abala te ake kozwanda kaka privé alakisa na mobali ata kotoka bwani nga naza bien na poe nanga me nzoka azoba teke mbongo yakendaki nango yango ndaki nde mbongo mo bazongisaki na banki po ndako bazongisaki yango na banki ozomona na basalaki ndenge wana ele kosila ndako ekoti baniongo babimisi aluki basponsor tali basponsor babi tokofuta ndako wana te seigneur adali fo obima awa po tofuta niongo wana po tofuti niongo jamais okozala awa ozosala te eloko moko te bakenda otia na kada bana kada ça fait 1 an et demi na kada na via kada ok 1 an et demi na via kada ok ndeko na baka na bona kopanga te oyo alingazwa libala na yala nda fiança bato te ko mobali akotana mwasi na mabala ne libala ezongaka nango tika non ndeko na ngai tia motu soki eza ya yo eza ya yo ok soki eza ya yo okuti kosu mobali okabota na ye te mais elobi nango ebebi nango ondi bafrère maikala mbai na bapenia lao ndenge esukeli bango donc eza ya ebele diagrose eza ya ebele ozomona donc c'est ça donc ekona teke mobali aboti mwasi aboti bakomi lisumu akomi sujet de monkeri mpo motu moko asakana na ye epi etabota epi esasala bo non tia motu zwa soki likabo na oyo eza yango wana eza yango wana ok merci maman en tout cas merci beaucoup na sepeli ndenge obengaki ngo contacte nga nde tosoleli na yo eya malamu soki nzambe asungi lelo toza mardi dimanche tokoza su na live mosusu so possibilité ya koparticipe kozala ebongo participe merci ozala mpe bien batela mpe libala na yo malamu comprendre keye nango ntina suka batela libala na yo bien ye moko omoni ke mobali azalaki na maboko ya motu mosusu yo mpe okaboli bango tokuti ba mpe bakabwana nzambe mpe asali kokuta na mobali ndenge ozovanda bien boye vanda kaka bien na mobali ti kaka liwesani bobalana estce bobalani bien bwana systeme ayaka tovanda mobali tobalana
Ah, ok, d'accord. Donc, au bête, le colonel Ponge, là, il pongi, hein? Ah, les bakune éponge, aux qui n'ont tellement maman pongi. D'accord, ok. Merci, maman Karine Gloria. Merci beaucoup pour le témoignage. J'espère que vous édifiez votre bébé. Bon, je n'ai mal à moi. Ok, on a Kati, bye. Voilà, ba maman na ngai bandeko na nga o bolinga nga o botala ka émission na biso boyoki témoignage ya maman biso Karine Gloria. Comment est Karine Gloria ndenge a pesi témoignage pour na vie na ye alobi ke libala ya bana ekufaka parce que mobali na ye banda bakabona na mwasi wana ti lelo na privé kutoa biseki na bi mama mwasi wana bandaki soki bana bakoya vacances azoya pe na bana il faut ya kotika bana muke azobenga azoya kolukona ye po tala bana nga po bana bazala po badete yango elikaki ebele trop. En tout cas ndeka balobi ke tolingaka mobali akufela mwasi na oya divorce te mais eza nango pe bongo te ndenge alobi okoki kozwa pe oya divorce bovandi pe bien po libala mosu ezaka bato bovandi 1 année 2 ans 3 ans 4 5 abi 15 ans au bout de 15e année basani bakabwanaki bakabwana pourquoi parce que bizalela mwasi ezaki mabe makasi abundisaka mobali abetaka ye bambeli na nzoto pona nini pona bakanda pona bazwa biloko mwa ndenge wana mibali nyonso to balinga agressivité te mibali nyonso to balinga te basi bango na nzoto babundisa bango na kopesa conseil na basi balinga kobundisa mibali soki ozala na bizala kosimba mobali na bilamba kobundisa kobeta tika bizaleli wana po mokolo kokuta na mai ya malili yebake yo oza mai ya moto lokola yo oza mai ya moto peke mai ya moto mpe etumbaka elamba te mokolo akuta na mai ya malili ameli mai ya malili ekitise motema ndenge na omela mai nanga boye ndenge ameli mai nanga boye mokolo akuta na mai ya malili mai mpenza ya pio ameli yango kombo nango nini akei aller sans retour asali nini abosani wana natali sikoyo na bandeko oyo nyonso napesi bino merci bolinganga matitila ngole se fait de gros bisous masa di notre mère napesi bisous na ebele mama Inege na Luanda mikolo ebele na yoki te yo bongo nanga o remplacer nga na nani yango mama na nga na Irlande mama Chantal Kile je te fais de gros bisous pesa papa Kile bisous na ba mbunzu ka na ba parce que na monoko eza place na mo spécial mamete na Toulouse linga papa edo dia wakana na lipeka ka nengo linga ke nengo linga ka linga ponga pe mikolo na zui système na komolinga ka mfumuka na ndenge wana linga papa edo dia wakana lipeka ndenge kaka olinga kae mama Christine na Toulouse na pesi bino bambote ebele musique étoile filante bino nyonso na Toulouse ba mama na pesi bino mbote mingi mama Adeline buka mapeka ka do mesana ko buka wana mwanga nota mabaya na buka mapeka wana pesa pe mama Dina Lando ya Toulouse bambote na ebele parce que atongana ko ba mabaya na ye ya kitoko. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso tu o botala kanga mama Vivi Colette Wenge je te fais de gros bisous mama Eugénie Mongai ba bisous na yo mama Eugénie Ambienne ba bisous na ya be ya Zakaria nga ya passe pa ya bise. En tout cas ya yokuto bi ozaka penza poumon. Merci beaucoup na mama Alice Ndombele ataba chalanga na zanga mama mama nanga Alice Ndombele mama nanga Alice Ndombele je te fais de gros bisous mama nanga Alice Ndombele bisous belé mama Alice na Allemagne na pesa bisous belé mama Alice nanga na Allemagne batela kimia motema nanga batela kimia motema nanga tonda nesengo yozali nyoso ponanga mama Alice na Allemagne mama bana mama Eliane tolobi mama batela kimia makambo yaka pe esilaka nzambe atika abani te bible bito lingana bible bina biso peto sanene to limbisana pona lelo to siki wana kanda ba ke Dieu vous bénisse, God bless you. Jésus Christ revient bientôt loba nanga loba leki nanga Irene Masiandoki Jésus Christ revient bientôt Masiandoki leki na ebisi bango ka nengo lobaka ke beteli ne et que c'est ni Jésus Christ revient bientôt pona lelo to siki wana que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu abariki. Tata zamka lusaku munanzamba ni beshlen bana betu bons. Bye bye.